Mbote, mbote, mbote bandeko ya solo bongo pena toye lisusu bobo mesano. Toye ya solo bongo pena kotangela bino kaka mukanda na biso ya la balkanisation de la RDC. Ya solo bongo pena bandeko mbaleleki to sukaki esika wapi totangaki ndakisa na biso ya mibale oyo balobi pena solo bongo pena l'exemple de l'Empire romain. Bongo solo bongo tusukaki na molongo na biso ya mitano esika tutangaki na nzela ya suka. Et ce que les unitaristes, lumumbistes sont capables de tirer les leçons de l'histoire de l'Empire romain. Yango topesaki bandakisa wana ti tokomaki na molongo ya ndakisa ya mibale esika babi na biso l'exemple de l'empire colonial russe nde esika tokobanda lelo yambo te bambuta na baya ya ngana milakisa pa na bino ya solo mo pena kombo na nga Zikoti Mayuma tembo dia mwanda. Mama na ngai azwa misolo bongo penza na etuka ya Bwende, tata na ngai azwa na etuka ya Kindamba, yango nga nazali Bwende Kindamba. Yenge keno, yenge keno, yenge keno, bambuta yeba ya yenge mutatu kiamase. Mono wa beno Zikoti Mayuma tembo dia mwanda. Tuzekulutangi la kaka. Bon subuta yantika la balkanisation de la RDC. Semu diodio ntango ya vioka. Twatanga tosukina mu est-ce que c'est l'unitarisme et l'umumbiste sont capables de tirer les leçons de l'histoire de l'Empire romain. Semu diodio wunu tuti tatamana mu kifwani fwani kianzole l'exemple de l'Empire colonial en français. C'est mon dodo bampangi bambute bayaya toi dimba tete nkunga wa ukilivo toi tata mana tanga ngetu kutula nkunga ngele munzila Kongo si abango la fioti ha zulu mboki tunatata mana tanga kanda dieto ja uno manaka metu mawu ya solo mo wera mande unaotela bino moyembo loyembo oyo ya ngele munzila Kongo nako meka ko limola muke parce que po ete maloba eza na loyembo oyo eza maloba moko eza très scientifique ya tata nzambe donc eza na cadre scientifique ya tata nzambe na yango wana esengeli te bilenge oyo baza na bamvula oyo bakokisi nanu mvula zomi na mibale te mpona bayaya to zomi na mine te mpo na bambuta esengeli te bayoka mpenza makambo eza na kati na omeka kolimbola moke likolo bongo bamama na batata oyo baza na ndako nakanisi bango bakomeka ko décortiquer kokota na kati na kikonde tolobaka mpesulu mpesa batoma visa donc batoma visa nsamu kidivu balonga pe kwa bana bao yango wana nazotya nzembo oyo ngele munzila Kongo matondo. Ezali so vraiment peta bandeko na so ya bena Zulu na kisantu nde bayemba nzembo oyo
matondo penza na bambuta na biso benazulu na kisantu ya solo bongo pena bango bayembi nzembo oyo bango nde batiaki ya solo bongo penza miningu mosusu na loyembo oyo miningu oyo tobengi solo bongo penza na monoko bapaya melodi matondo bandeko natangela bino yambo te natangela bino mwa ndambu ya ngele muzela kongo na limbola muke senge na ngana latama neti po ite nazwa nkokoso te na maye nazali kotanga donc ndenge tolobaki mbaleleki toutaka na mwela kongo donc mwela kongo eza lokola donc gouvernement central oyo esangisi mpenza baesprit supérieur nyonso ya mokili mobimba bango kuna nde bozwaka mokano so balingi mutu songolo pakala abotama na ebota songolo pakala bango nde bazwaka mokano na nsima na yango bakotinda makanisi wana na espace oyo efale makanisi wana place esengeli mutu wana abotama soki esenga abotama na planète donc to na ndenge tolobi na planète mosusu nepitu ou bien wapi planète eza ebele mosusu toyebi te kasi biso na planète na biso terre soki batindi mpenza ke lolaka ke mutu moko abotama na planète terre quelque part akoya kokota na galaxie na biso ya terre donc na surface terrestre na biso alors kuna akokutana na elimona ntango ekoya paya mama ndombe kali yende mutu asimbi pena maswekamu boyoki na nzembo na bi maswekamu donc ye mutu asimbi pena maswekamu donc secret ya kobotama ya biso bato alors sikoyo ye mama kali wana azalaka artisan na biso ye nde mutu akoyamba yo na surface na biso ye sikoyo akoyebaki mutu ofa botama na nzila kongo ikolobaki mutu ofa botama na espace ya bayindo sasa bayindo wana sikoyo tobengi yango na kikongo tobengi yango nzila kongo donc pa yo kokitela ti yo kokoma fo botama na nzila kongo po ete yo botama na nzila kongo nde tolobaki mbaleleki esenge na yo obotama mpe na libota moko songolo pakala kasi na libota songolo pakala bakotinda yo epai ya tata oyo basangani na mama oyo bakobota yo alors ntango yo oya na nzila kongo oye kokota na mbata ntu donc na mutu na yo donc ekoti na mutu na yo mutu wana akobotama akoti na mutu na yo ti okiti na nsima banere ezwi yo okitisi yo na nsima ti olandi nzela moko ezala na mokongo na colonne vertébrale ti oye kovanda na nsima luketu ya tata oyo tobengi ke aza na mokongo ya tauta na mokongo ya tata yango nde tobengi donc oza déjà na nzila kongo donc ntango yo oye wana okoti donc tokokobenga ngo lokola po tosymbolize na bato baolanda biso eza lokola makanisi ye nafona bota mwana ntango sikoyo makanisi wana ye ekiti ti ntango ekoti na cerveau na evandi sikoyo etindi sikoyo nzoto na yo sikoyo emanifeste nzoto no ntango emanifeste okiti na nsima mokongo donc na nero ekitaka na nsima mokongo ti ekovanda na luketu na yo na nsima mokongo ozomona ntango ekovanda na luketu na yo na nsima mokongo eza lokola donc makanisi evandi makambo mpe esalami nzoto na ye esali science ya nzambe esali donc oyo tobengi mazayu donc science ya nzambe esali etindi yo sikoyo mpo makambo nyonso euta aza ngindu yango wana nde mutu ekomaka emanifestaka sikoyo donc makanisi yango nde emanifestaka mpo ekoma sikoyo matière alors sikoyo ntango makanisi wana ye ekoti yo na mutu evandi ale se matérialize sikoyo na nzoto na yo ekiti evandi na mokongo na yo yango tolobaka bana bautaka na mokongo donc oza déjà na nzila kongo donc oza na okiti spirituellement na nzila kongo oye okoti na makanisi ya mutu se matérialize evandi sikoyo na nzoto ya tata moko ya mokongo to ya mutu mwindu quelque part mais donc elongo wana sikoyo biso bakongo sikoyo soko oye neti ngai
ou bien mbuta mususu donc yesko e koti siko na tatana mukongo to tatana mongo bango bazana ndenge na bango bakobengela ngo nzela wana kasi na bakongo babenga ngo nzila kongo donc ye makanisi no kititi na nzila kongo donc ekiti e kovanda na mukongo donc wana to salimwa parenthèse sikoyo ngele munzila kongo donc na keina nzila kongo mbaki di luzingu lwame donc na zwi bomoi na ngai na bomoi na ngai yana siko na tungilaka mpaku zame donc eza lokola omoni pa osali bilanga na yo ocheche banzete tandilanga lukunu lwame obuki bakoni na yo osali lupango wana siko yo osali okotia bilanga na kati na bilanga na siko yo che okotia siko biso obengi na kikongo vana yanga siko eza lokola ndenge tobengi na lingala eza kwa ezipa na siko na dans na français tobengi étang na ezipa na siko bokolaka bangolo na yo ngola zame donc bangolo na yo babokamaka wana et tout ça donc tozoloba ngo superficiel po donc soko olingi mpona ozwa balimbolo ya solo esenge na yo okende na zikwa ya bundu ya Congo kuna nde okozwa pena malongi ya kafukafu bakolimbola yo nyonso po ngai awa nazoko donc nazoko kokenda oka ndenge na likolo kasi soko okenda bundu ya Congo okozwa to bambuta mosusu ya bakongo bazali bayebi maswekamu yango moni mbuta na suka nzembo azoba maswekamu donc eza makambo balakisa yango bana oyo akomi mwana mwasi akomi kobanda 12 ans so amoni bomwasi na ye bomama na ye 12 ans ti entre 12 14 ans mais bana mibali balakisa babanda kolakisa mo makambo yango entre 14 16 ans donc boyebi ke na bayaya na bambuta bayaya bakolaka liboso na nyonso nsima nango bambuta balandaka na nsima donc yango to limbola muke bangola ana siko bokola angola na yo na angola ana siko ya bota nyoka moyo itele mwana ndumba donc wana to superviser elika lokola ndenge to yaka na mukili ndenge to yaka kobotama nyonso to wana chemin na nyonso to wana babenga yango nzila kongo yango bakoko na biso bayebaki kolonga bana kotoko pesa bana mateya na banzembo omoni zikwa ndenge batolobaka na zitoke biso na bundu ya kongo tobenga zikwa eza nini omoni na bamboka na tango akali ezalaki yambo te bokende kolala na poko ba 17h 18h mona batata basali moto bazwi bana osi ba neti na makambo ya nzila kongo oyo donc ngelengele nzila kongo bakozwa bana oyo esi bapusani na bamvula ale batie bango na moto wana bani kolakisa bango mokili ndenge nini efonctionnaka bani kolakisa bango makambo mosusu yango wana nde tobengaka nzila kongo wana tobengaka zikwa donc batie moto makuku matatu malamba kongo batie moto bavandi esika moko alibandi koteya bana kopekisa bango bango alezi basambole banini yango nde babengaka zikwa tatana kuna ye wana kuna mobange wana mosusu mpe ye bavandi bani kolakisa bana ndenge nini bakosala bilanga mpo balisa bana na bango lobi ndenge nini bakoteya bana ndenge nini bakolakisa bamaswekamu wana nyonso bazokolakisa bana ndenge nini batongaka mboka ndenge nini bozokomprendre na olobela ale babiloko wana nyonso bakolakisa sikoyo bilenge wana ya bana ya basi to bana mibali wana po bayeba kokola na bomoi na bango po batonga toujours nzila kongo po nzila kongo ekufa te yango na bandeko nakanisi bo limboli muke nini na kolekisa awa yango na toki koloba ke nzila kongo ezali bomoi na biso yango tozosenga na makesa mantilulu makesa madeda mamu nzila kongo soki surtout na toyolobela mingi toti tatamana kumpumbu luenda lwalemisa tia munziko luenda lwalemisa tia munzila kongo kidifo twavukisa longe tuwena wakangama kwa matebo bazingidi kabita zolako longi kasmanisa salukiandi semudiodio tweti tatamana mutanga kande tuwa la balkanisation de la RDC ya solo bona bandeko na kolandela malongi oyo esengela so to tatama na kotanga kasi koteya pe ezalaka malamu mpona olimbola moke tozotatama kotanga mokanda na biso donc tokolanda ndakisa l'exemple de l'empire colonial russe pendant la dictature et la force des armes les Russes avaient fondé ce grand empire colonial russe connu de l'histoire par le nom de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. C'était un super grand ensemble, un très grand pays multinational qui s'étendait de l'Europe de l'Est jusqu'à loin en Asie, regroupant par la force plusieurs peuples différents les uns les autres du point de vue coutume, tradition, langue, etc., etc.
L'unité de ces grands pays multinationaux était maintenue et fondée sur la force des armes et l'injustice justifiée par ce qu'ils appelaient la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat. L'unité n'est pas une fin en soi, une unité multi-tribale qui ne procure que la misère des peuples est tout à fait inutile devant Dieu et devant les hommes. Les grands êtres du monde spirituel recherchent les garants du bonheur et du peuple, et non pas les garants de l'unité qui ne procure que la misère au peuple. L'unité est un grand idéal, mais l'unité dans le bonheur et non pas l'unité qui n'apporte que la misère et les antivaleurs au peuple. Ainsi, après plusieurs décennies de vie ensemble dans une unité forcée, l'URSS a éclaté en plusieurs pays indépendants les uns les autres. Chaque peuple, chaque tribu est rentré dans sa région d'origine, qui est devenu un État indépendant. Est-ce que l'unitarisme et l'homobilisme sont capables de tirer les leçons de l'histoire de l'empire de la dictature russe? Voilà, je suis ici. L'exemple, l'exemple de la Yougoslavie. La Yougoslavie était un pays multinational composé par plusieurs peuples différents, mis et maintenus ensemble par la dictature, la force des armes, par des gens comme les maréchals Tito et autres partisans de la dictature de prolétariat exercée par des bourgeois au pouvoir. Après plusieurs décennies de vie ensemble, les tribus serbes et la tribu croatie se sont séparées en faisant éclater la Yougoslavie en 3 pays indépendants qui se détestent et se vouent une haine profonde. Mes excuses les amis, et la haine profonde due aux injustices subies lorsque ce peuple vivait ensemble dans un mariage forcé. Dans ces unités artificielles fondées sur la force des armes, la dictature après les divorces nationaux entre les Serbes et les Croates, chaque tribu est entrée dans sa région d'origine qui est devenue un État indépendant. Après, le Kosovo s'est séparé de la Serbie, devenant ainsi pays indépendant. Chaque tribu s'est mise à regretter ces dizaines d'années perdues pour rien dans une unité nationale forcée qui ne leur a procuré que du retard sur le plan de construction et de la modernisation du pays serbe et du pays croate et du Kosovo. Est-ce que les unitaristes lumumbistes sont capables de tirer les leçons de l'histoire de la Yougoslavie et de l'unité nationale artificielle entre les tribus serbes, croates, Albanie, du Kosovo? Ngotuna, na imboka, ya RDC, Kimbambala, Bomi Pesabiyano. Est-ce que ces unitarismes lumumbistes suivent ce qui se passe en Belgique entre les tribus flamandes et la tribu wallonne? Motuna, yango te iba imboka, bo pesabiyano. Ndakisayamine, le 4e exemple de l'empire colonial belge. Qu'est-ce que mboka biso? Bolanda malamba mbuta, na yamana senge na ngai tata na kotanga, senge na ngana mela mwa ipo to bongisa nzela oyo pepe ezali kobimela matondo. L'Afrique centrale est un grand ensemble composé de plusieurs peuples différents appelés les Bakongo, les Katangé, les Bangala, les Anamongo, les Baluba, les Nande, les Bashi, les Baswahili, les Lunda, les Bamileke, les Fang, etc. Bamputu. Donc, voilà.
Enfin, moni awa batangi banyamulenge te. Ah moni banamulenge bazate. Tribu wana ezalate. Mukanda oyo ekomama na 2010 kutu banyamulenge bazalaki te kaka sikoyo. Kokamwa na kamwe penza. Avant l'époque coloniale belge, les Bakongo, les Baluba, les Mongo, les Bangala, les Baswahili n'étaient pas des citoyens d'un même pays. Les Bakongo avaient leur pays à eux qui s'appelait les Congo, le royaume du Congo, le pays du Congo dans tout là. Les Bangala avaient leur propre pays dans cette région de l'Équateur où coule la grande rivière Mongala et la rivière Ubangi. Les Anamongo avaient leur propre pays de la Mongolie et la Kivette centrale. Les Baluba avaient leur pays à eux, leur propre terre située dans cette région qu'on appelle actuellement les Kasaï et les Nord Katanga. On est ici le Nord Katanga, les Bassaïlou avaient leur pays situé à l'est, dans la région du Grand Lac de l'Afrique centrale. C'est l'empire islamique dit Maniema. Donc, bateau, il y a bateau, balobaka, Swahili. Kasi, bazali, Swahili te. Pour Swahili, bazali, ils ont kaka monoko. Ils ont peuple te. Au a bateau, mususu oyo, balinga ko yiba makamuna bateau, ba yako yiba, oh, biso tozo ba peuple Swahili. Pour balobaka Swahili. To lingite. Ils ont monoko, kasi, ils ont tribu te na Congo. Ba Swahili, bazalaka te. La langue swahili existe quand le swahili n'existe pas. Chacun de ces peuples de l'Afrique centrale a sa culture, sa tradition, sa langue ancestrale et son pays national formé par la somme des terres laissées par ses ancêtres. Na yango bandeko makambo oyo ezokoloba ma ezali ya solo parce que na la ninde ko na biso oyo autaki na este batino so basalaka masano na biso maboke bakende na este tant bakomi kuna batali ezaleli ya bato kuna batali na ndenge biso tozvivaka na mpumbu donc na kisasa balobi ete ezali mboka mosusu makambo na biso na ya bango ekokani te ezali kaka mpona koloba ke tozali na mboka moko kasi tozali bato na bato baza na lolenge na bango bazalelaka eza ya solo ndeko oyo babengi mobikisi nalandaki ye nde moto alobelaki makambo ngabi tozali bato moko te ndeko wana pe nalandaka ye mingi aza makasi na makambo na biso bokoko aza makasi ayebi bavaleur bokoko na yango bandeko tozomona naye kofunda nano mpa ya mbuta na biso mbuta kalongi autrement dit Bill Clinton mbuta ndenge nini namoni mutu moko azotambola kuna na photocopie ya mokanda longi me yo ozokanga ye te tala longi na yo nde mona nsemi na yo ndenge bazali kotambola na photocopie ya mokanda na ye yango nabeli na yo mbuta kalongi Bill Clinton, Washington, kangela ngai nanu mutu wana otambola na photocopie ya mukanda longi kuna omema ye nanu kuna akende kozongisa mukanda longi azotambola na kuna tolingi babiloko na wana te le usurpation ya kotonga makambo koloba lokola kotambola na photocopie ya longi tolingi yango te bozolukila longi liwa po bino bozwa mosala na ye bokosaka bato matondo. À la conférence de Berlin 1885, l'Europe se partage anarchiquement l'Afrique. L'État du Congo, égale le pays de Bakongo, est divisé en trois morceaux, en trois parties principales. La partie nord est donnée à la France et devient le Congo français. La partie sud est donnée au Portugal et devient le Congo portugais, l'Angola. La partie centrale, le Bakongo, qui est donnée à la Belgique, devient l'État indépendant du Congo, qui s'appelle aussi l'État du Congo central. L'État du Congo central, Congo de Katina du Congo. En 1885, lors de la proclamation de l'État indépendant du Congo à Vivi, au Congo central, les Bakongo étaient les seuls citoyens de cet État. Ndakisa mi balé, donc toké na mwan mi balé ya muké. 4 années plus tard, en 1889, la Belgique prend les pays de l'Équateur et l'annexe des forces à l'État du Congo central. C'est le grand mariage forcé entre les Bakongo, les Mongo et les Bangala
Trois peuples différents par leurs coutumes, leur langue, leur mentalité, la jonction du peuple des Lubangi et du peuple Congo, donnant naissance à l'expression du Congo ou Bangui. En 1800, en 1891, la Belgique prend les pays du Kasaï et l'annexe des forces à l'État du Congo central. C'est le mariage forcé entre les Bakongo, les Baluba et les Bangala. Cette jonction du Congo-Bakongo et du Kasaï va amener la Belgique à parler de la province belge du Congo-Kasaï. En 1894, les pays du Kivu est annexé de force à l'État du Congo par la Belgique, donnant ainsi naissance au mariage forcé entre les Bakongo, les Mongo, les Bangala, les Baluba, les Bachi, les Nandé, les Houndé, les Hutu, etc. Banyamulenge, Bazaka Kate. Plusieurs peuples différents mis ensemble par la force, par la dictature coloniale. En 1895, la Belgique va envahir les pays du Katanga à l'annexer des forces à l'État du Congo. C'est le mariage forcé entre le peuple katangais et les Bakongo, les Bangala, les Mongo, les Nandé, etc. Les Banyamulenge ne sont pas toujours là. Nolongo, il y a Motoba. En 1897, la Belgique annexe les forces des pays de Boyoma Kisangani. C'est le grand mariage forcé entre les Congo central, l'Équateur, les Kasaï, les Kivu, les Katanga, les Boyoma et les Banyamulenge Bazakakate. Donc, Tokoti, Bandakisa, donc Tokina Bandakisa, Union Sambo, et Liboso. Les Congo central est plus grand que la Suisse. Les Kwimba, Bandundu, Congo de Moulaza, est plus grand que la Grèce. Les Kasaï est plus grand que l'Autriche. Les Katanga est plus grand que la Roumanie. Les Kivu est plus grand que le Portugal. L'Équateur est plus grand que l'Allemagne fédérale. Les Boyoma, province orientale, est plus grand que l'Espagne. Voilà. Et au Kikobanda, en Suisse, au Kikobanda, Portugal, au Mati, au Outi, Portugal, la Suisse, à Tambo, Kambokote, et Kanana, Congo, donc RDC qui m'a balé, et Meli, Bambo, Kanana. Mettez tout ceci ensemble, bon voilà, dans le baginoki, mettez tout ceci ensemble et vous allez obtenir l'empire colonial belge égal à RDC, composé de plusieurs peuples différents, mis ensemble par la force, par la dictature coloniale, en transgressant la loi divine du libre arbitre du peuple. Solo, tokoti, na mukanda na miso ya zomi, na misatu, tata manakotanga, plusieurs peuples différents, plusieurs mentalités, plusieurs pays, des milliers de kilomètres à parcourir, et les unitaristes et lumumbistes avaient leur état unitaire, prétendant diriger ces sous-continents par la dictature, la force des armes, les injustices, les antivaleurs, et en concentrant tous les pouvoirs à Kinshasa. Quelle ignorance des leçons de l'histoire. Vous voyez, aussi, pouvoir rien surtout, maya la bovani son ngisasa, na kwa moko boye, mboka nyonso tikali kuna na Kaselo na gikongo na est. Ainsi, la faute des unitaristes lumumbistes et l'empire colonial belge est en train, petit à petit, de remplir les conditions qui risquent de les conduire à sa balkanisation en plusieurs pays indépendants, conformément à la logique de l'histoire. La dictature est là, la misère du peuple est là, les antivaleurs règnent en maître absolu, les injustices sont là, l'armée dite nationale est principalement au service du peuple, au service d'une seule région. Ce sont toujours les mêmes qui se partagent les cartons d'argent, les autres n'ont rien et doivent vivre dans la misère atroce. On travaille pour freiner et combattre le développement de certaines régions de la RDC parce que l'on n'aime pas le peuple de ces régions-là. On passe son temps à tuer, à assassiner, à empoisonner les leaders de certaines régions vomies au lieu
de travailler pour construire les ponts, des routes, des écoles, des usines, des hôpitaux, des villages modernes, etc., etc. On prend tout l'argent du pays, on va les cacher dans des banques étrangères au lieu d'utiliser cet argent pour moderniser les pays et payer correctement les fonctionnaires et les militaires. Moninda kisa ya obongisa mboka. Oyo toki kobenga ngo cahier de charge mobimba pona bato ba otamsa Congo na bamvula ezali koya. Donc bino bana o bozana ba mputu ana tia mputuki na Europe bozana cahier de charge na bino yango yo nini bokotonga Congo ya lobi. Ndenge fumuki mbango apesaka bilaka biso bana na biso bauti boti na bamboko yo bango bakena kotonga Congo de mpa. Tous ces signataristes lumumbistes qui posent les actes ci-dessus travaillent pour conduire la RDC vers sa balkanisation conformément à la logique de l'histoire. Et toutes les années passées sous la bannière de l'unité congolaise ne seront alors qu'une perte de temps et d'argent pour tout ce peuple de l'empire colonial belge de l'Afrique centrale. On a déjà perdu 50 années et allez voir les merveilles que les autres peuples du monde ont réalisées. Côté nanzela mitano na mukanda na mitano kasi ya solo na lelo tokusuka na chapitre na biso na kapo na biso misatu totangi suka na nzela ya mitano simanango tokota na molongo na biso ya mineto sisa. En 51 années d'indépendance, allez voir Johannesburg, allez voir la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Indonésie, la Corée, la Chine, le Koweït, l'État d'Israël, Taïwan, le Rwanda, etc., etc. Nasoro wandeko to suki awa to kotata mana kotanga to koyoka nzembo na biso oyo na tseli bino na mokolo ya lelo bongo simonango mikoleko ya to kotata mana kotanga responsabilité des unitaristes lumumbistes Matondo. Musala kwene muyenge bakulu mwana wa yeno Zikoti Mayuma tembo ya mwanda. Utika la malamba ndeko na ngai wabino Zikoti Mayuma tembo ya mwanda. Yoyo. Congo Central